Zo yipso ndo na ngai ya koloba ke omoni bakosa yo te ke o basali soki nini te yeba ke Ngwanda azali na eloko moko te aza mutu moko aza motema mabe makasi ndoki penza oyo aloka penza Congo alongola penza bilamba pesi Congo sima c'est Ngwanda. Vous comprendre? Ngwanda aza mutu mabe aza na leso moko te bato bazolanda Ngwanda wana bamoni ke Ngwanda azali mutu wa maele na ngana te komona maele Ngwanda te. Basala eloko moko te tozui régime ya bamende na boshabo babomi bakongole pe lisusu lelo oyo tozui mwana mobali o congolais mwana Kisasa mwana poto oyo azali kolinga abekisa implice na vision oyo na ye aza nango ngana zobelela kaka bana Lubumbashi wantanshi bino bozo kumisa Ngwanda lelo bokumuni Ngwanda lokola nzambe Ngwanda tika ko nini ya soto kumisa Ngwanda lelo bondi mape lobi to kubanda kumisa pe bamende pe ba contribuer na liwa ya bana mboka mokile koti matata donc presque koti matata balobi 2019 mamba sika abe mission sika cameraman ya sika ba chroniqueur ya sika et dire Rémi Wenge toujours en forme 2019 site oyo ezali site bisika bokozwa ba information vraie sika oyo tolekaka mpona kosala bato makambo te eza site oyo tolekaka mpo bozwa ba information vraie oyo biso tozala nango eza site ya sika mpo mona yango kini ya bana kini ba émission ya sika babe mission eyena makambo nango suka koyemba comédie kini ya bana kini abonnez-vous massivement. On peut s'abonner massivement pour avoir des informations qui toko ya chaîne biso YouTube Kin ya bana kin. Vous avez posé les émissions, vous avez posé ba ya mayo donc ko c'était bien ba numéro eza wana on préparer parce que ma cambo donc bandi restez toujours branchés. Kin ya bana kini abonnez-vous massivement. Bonjour papita. Bonjour ndeko ngai journaliste esengo mingi ndenge ya bibiso na tongo ya lelo nzamba za bolingo nzamba za malamu na ye epa na bino parce que biso toujours fanda musika na Durban toujours ya na Johannesburg 6h du temps na balabala eza epesa mite na mutu nyonso soki nzamba bateli biso akomisi biso na mboka oyo il faut tozongisa matondi mingi epa na ye toye kaka to défendre RDC ndenge ngana zaka molobeli ya Congo. Je suis katumbiste, le président, le créateur des amis de Moïse Katumbi Namboka Oyo. Donc, tozali koya premièrement ko défendre notre pays, après nazo ya ko défendre le président nangai Oyo kala mingité azali ko zonga Namboka na biso. Non, papa Pita, namoni na lamuka mbutu ekoti na lamuka ya kosakana te. Après namoni Ngwanda alobi azo soutenir Moïse Katumbi te. Azo soutenir Kaka Fayulu. Bon, sincèrement, naebaki déjà que mabe okota, naebaki déjà mabe okota Ngwanda linga Congo te. Bino bozo kumisa Ngwanda lelo bokumuni Ngwanda lokola nzambe. Ngwanda tika ko nini ya soto kumisa Ngwanda lelo bondi mape lobi to kubanda kumisa pe bamende pe ba contribuer na liwa ya bana mboka. Tondi mape to ko betra maboko ba kaleve mutombo. Baza pe bomaki mboka wana. So bato bazo betela Ngwanda maboko ngai pe photo jour mozo to betele bamende maboko to betele ba boshabu maboko do beteli ba kimbuta maboko parce que babomisi ba congolais na mboka na biso wana za distraction nazo benga ngo distraction Ngwanda za na leso moko te oya ko tangisa lokola ngai Ngwanda ko tangisa ngai leso moko te ezali batu oyo bazolanda ye na esprit tribalisme na bango mais na sur les réalités boye baoko beter baoko yebisa ngai eloko moko te ozo comprendre bazali batu mabe mokonzi ya Martin Fayulu aza Katumbi ozo comprendre Katumbi c'est parmi batu oyo ngana koloba kutuke parmi te aza muto asimaki la muka ke la muka ko mabongo pourquoi lelo ba congolais tozali boy to zala reconnaissante nkaka na eloko moko boya muke tozali kozala na reconnaissant ngote il faut tozala reconnaissant avec Moïse Katumbi a fait quelque chose zo yipso ndeko na ngai ya koloba ke omoni bakosa yo te ke o basali soki nini te yeba ke
ngwanda azali na eloko moko te aza mutu moko aza motema mabe makasi ndoki penza oyo aloka penza Congo alongola penza bilamba pesi Congo sima se ngwanda ozo comprendre ngwanda aza mutu mabe aza na leso moko te bato bazolanda ngwanda wana bamoni ke ngwanda azali mutu amaile na ngana tela komona maile ngwanda te ngana tela komona ngote mbino ne bomona ka ye aza danger makasi so ndaki danger na ye alinga kala kisabiso taza akala pouvoir. Donc, si vous avez un problème, il y a 50 personnes qui Katumbi. Oui, Katumbi a combien de popularité? Les lobos na est, et autres la Katumbi a quitté. Naki Sangani bazo la Katumbi a quitté. Nakasai bazo la Katumbi a quitté. Naki Sasa bazo la Katumbi a quitté. So 50 personnes ba kotu likopana bango contre mutumo boy. Biso to zutu kangote. Toyibi ke Katumbi il est populaire atala batu ebele o baza simana elelo. Donc Katumbi ase asala musala na ye o ngwana zaki na kongwana ko ka kosala ngote. Ba journaliste o bazolanda ngai so bokutani na ngwana botuna ke tu étais nanka à l'époque na pouvoir kuna. Bino musala nini yesa ya biso. Akotisa biso ba Rwandais bango basala ba Rwandais bango. Siko leso ni yako ko yebisa biso. Donc Katumbi azozonga mboka, Katumbi osama kamo malamu ebele ya malamu koleka ba ndoki oyo baboma Congo. Namoni mbutu koti entre Zakari Bababas nan Ndeko Eliezer. Après Ndeko Eliezer azo le kanamedi azo finga Zakari Bababas. Bon, ngai na oshenga bango baza ba Congolais nyonso mibale. Oazaki ancien député. Bon, histoire, il y a une députation, on a un honorable, comme un honorable ici l'a raté. Donc, Oyo, Yazali, à côté, na Katia, parlement, na biso, pour que nous défendre, bande, na biso, ba Congolais. Nga conseil na osenga bango, ke bango, nyonso baza ba Congolais, mais elo, nga na sepelité, na ndenge na yo, ke, Ndeko Eliezer, azu journaliste, ya Zakari Babasu. Parce que les journalistes sont belé au bazoluka misala. Pourquoi aucun de journalistes ya mutu au azali ko servir bisika moko boy. Est-ce que les journalistes sont na bengana kiye ou bien bazuye na kata musala? Parce que ngana ibike na mboka na biso ba journalistes bazali belé au bazoluka misala. Et singela ki penza ke aluki ba journalistes ba utu ko sisa ba classe, ba journalistes bazo baluka na bazela ba dossier na ba CV bazali na misala te azui ba to ndingo wana ati a pistonner bango. Après babandi kosala na nini na chaîne na ye oyo batu ebele basepela nango batu ebele balandaka. Donc ngapo na ngai bango nyonso bazala bana mboka kofingana ezali na eloko moko te epesaka na kati ya communauté epesaka la division nga na kosenga na bango kaka ke baza na bolingo balimbisana Congo ezali biso nyonso kofingana ezali na eloko moko te oyo ekopesa tika kaka ba haine. Ole ke tutika na ba haine wana na kosenga kaka bango nyonso ke bazali bana mboka Ndeko Eliezer aza honorable baza na kati ya parlement akoti kuna po a défendre le peuple congolais na Zakari Bababasu azali honorable bazali sous-uté azosala musala na nga na kosenga kaka ke kimia ekota entre bango mibale parce que bazali ba Congolais nyonso toko bunda na biso te pas tant oyebi ke tozana ba adversaire makasi na mboka na biso oyo ba Rwandais ba kotela biso ba Rubero tozana bango wana ole to attaquer ba Rubero to kende to tumba bango na bandako na bango to bandi ko bunda na biso ba Rwandais bazozua impa bazomona ke ba Congolais bazana kata ya distraction. Ok, papa Peter, message ni ozana ngo ya kopesa bana Congo o bazolanda osiko. Yo ba tu message zaka moko nazo belela bana Congo nyonso ke toza bolingo tozala totala ndenge mwana mobali yo fachi azana bolingo pona mboka na biso totika ba distraction pamba oyo bandeko bazali kotambola ngo démocratie yango tombandi komona démocratie bangonda bazali kona baza ba dictateur baboba batu ebele basala eloko moko te tozui régime ya ba mende na ba boshabo babomi ba congolais pe lisusu lelo oyo tozui mwana mobali yo congolais mwana Kisasa mwana poto oyo azali kolinga abekisa implice na vision oyo na ye azanango ngana zobelela kaka bana Lubumbashi wantanshi bozala ebele son excellence Moïse Katumbi azali kozonga na mboka na biso bozala penza ndenge ye moko lobi bolata peme ekosala biso jar nzambe apambola RDC. Merci beaucoup ndenge bauti kolanda biso zalaki papa Peter tokomi na suka botikala malamu na kina bana kin site oyo ezali site bisika bokozwa ba information vrai sika oyo tolekaka mpona kosala bato makambo te eza site oyo tolekaka mpo bozwa ba information vrai oyo biso tozala nango eza site ya sika komona yango kini ya bana kini